peuple, oh, c'est bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Question Brillant. Nakati Yassit Nabino, la voix du peuple. Wabino, votre serviteur Vincent Chiluizi et toi de la presse. Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude dans cette émission, il y a quand on parle de questions brillantes, ça dit tous la question mogo. Si j'ai mot tous la poussa tout mais un peu que le belango pour que tous soient lumière par tous soient éclaircissement par rapport à la situation en haut. Les autres y awa parce que tous en question moko et ne bande comme ba benga nga batuna kinga ngo ba bisenga Vincent et début d'abord parce que batu mingi pe bazara moi problème moi na oluwa yeba kozwa moi éclaircissement sur point yango lelo na préféré qui koyamba parce que comme ils si j'ai mon réseau tourner sur le plan il y a spiritualité na lenga ki koyamba ba pasteur na kati émission na ngai et puis na yambi ndeko moro awa wazali pe artiste na kombo ya Ndombolo comme azali pe déjà na maturité azali déjà mukolo ayebi azan expérience ya vie ayebi ni na roloba pe na yambi ndeko musupe ya mwasi awa pas actrice na kombo ya Claudia yepe to solana yepe opé sa point de vue na ye par rapport ya sujet na biso ezali que ezala bandeko mo mibale ba sala na entreprise moko esali que non ba juste salaire na bango ndenge ezalaka étant ba juste salaire na nzela le bazozonga moninga moko ebisa lobi mon cher ngai avant nazonga ndako il faut na leka na église pona ke notika dim na ngai ndenge bafuti biso la 1/10 pona pesa pona misala nzambe moninga na ebisa bi mon cher ngai na pesa ba dim na ngai na église te ngai dim na ngai eza na longola 1/10 na ngai na kipesa ba orphelin na pesi ba veuve na pesi ba handicapé et nga ba dim na nga ba pasteur te na pesa ande ba toana alors ça là moi discussion entre bon mibale c'est la raison pour laquelle nga loba kité il faut to me conseiller la émission tout le cas to yeba est-ce que muto a juste 1/10 na ki pesa ba orphelin apesi ba veuve na ba handicapé na muto oyo apesi dim na une église nani oyo vraiment à respecter le loba nzambe to nani oyo a kopambola makasi koleka yango na bengisa ki pasteur pasteur Sony bonjour. Bonjour Papa Vincent. Papa Ndombolo bonjour. Bonjour Papa. Pasteur bienvenue bonjour. Bonjour Vincent. Claudia bonjour. Bonjour Papa Vincent. Quand na yambi bino na émission na biso déjà na fongoli li solo yango déjà par rapport à débat na biso mais pasteur d'abord na ligne d'abord na tout na yo question liboso pasteur Sony dim ezanine. Dim kulorola to sala émission na lingala na mekape ko bango na lingala pe dim eza moko na zomi par rapport ya biloko yo zwaka salero zwaka bilango yo lonaka makambo yo salaka moko na zomi na ngonde babengi dim na sens ni je gagne 1000 francs je gagne $1000 je gagne $100 na fin il y a moi on a vu salaire na ngai na kolongola 1/10 soit $10 na $100 soit $100 na $1000 soit 1000 francs na 10 000 francs 1/10 wana de babengi dim voilà donc mo eteni ya zomi ya mosolo tope milona oyo zwaka tope makambo oyo salaka 1/10 wana nde dim. 1/10 on a dit mais pas pasteur bienvenue ngana zo précision moko dit mes ali na pese exemple par où c'est caméraman assuré à ça dans la voix du peuple chaque fin du mois va foutre cahier montant X mais ceux qui na mois wana na ndenge na yemo coûter na mutu moko ba kabeli 500 francs akabeli par exemple $50 akabeli $100 a foutre la ngope dim to a ozela ka salaire na ye oyo ba foutre la na la voix du peuple na foutre la dim. Ouais, merci, monsieur le journaliste. Dim eza d'abord recommandation aux Zambé après sa peuple naïe. Tant que le que eza moko ya zomi, c'est-à-dire il y a au recevoir na maboko. Et ko uta na salaire, et ko uta na kokaba, et ko uta na musala moko ya maboko salaki, et ko uta na contrat moko boyo signaki, de lo bengi 1/10. Bako kabelanga $100,
bakabelinga muto apesinga dès que na recevoir yango il faut na longola 1/10. C'est pour remercier dès que parce que nzambe nda touché mutema muto wana po ya kokabela yo yango to longola 1/10 comme signe d'action de grâce pas ya nzambe. C'est un peu ça, c'est pas dire que ose la salaire alors muto asala kate mais avivaka akopesa dimete non akopesa dime par rapport au ya azwaka musuba lobara non di mezali kaka salaire na ye nde ofutela mais ba mbongo na zo zoazo na ba mois ba bazo kabela zo beta ba cop ezo neza mamba dimete di meza eza pona salaire kaka alors ceux qui te le bongo ba commerce ba pesa dimete so ba pesa bénéfice ce que bénéfice na commerce ba calculer ngonde eza bénéfice akopesa te aibi ke na sombi biloko ya $100 biloko na sombi ya $100 d'où par rapport à $100 nda sta calculer 10 minae abi ke na côté kata on a teki na moneka ka $10 ekoki na longole dim parce que biloko esila ka le même jour te c'est dire que on a facilité à calculer 10 mete d'où tango opposé capitaine na capitaine de folongola dim et pas ba commerce c'est de même na muto ba kabeli ta ba peso $100 longola $10 mbala moko dim longola moko $10 wana maloba ya basali ya nzambe donc di mezaka te kozela salaire mais tango nzamba pamboli yo tout au long il y a mois il y a journée il y a semaine longola ra 1/10 na papa Ndombolo est-ce que yo vraiment on dimela dim to tchena mambo ya na église te to na ba orphelinat mais papa Ndombolo est-ce que pratique wana dim yo convaincu yo za rapena convaincu na ngo za maloba o il faut muta fois ça la on a fini oui nandimela dim pour eza moko na zomi ndenge basala nzambe otikolo ba mais nandimela ngo na molai nango o bango balobelaka te mais nandimaka dim na molai nango balobelaka te animaka te est-ce que Claudia au soutenir maloba ya pasteur tant lobi ke dim eza mbongo nyonso zwi na moi eza te mbongo ya salaire oui nandimi yango alobi très bien po biso tokoma okanisa kaka fo pesa dim fo zela so nazwi salaire na ngandi na pesi dim non so bakabeli yo mbongo yebaki bakabeli nga $100 fo na longola $10 na nga na pesa dim bakabeli nga 1000 francs fo na longola 100 francs na nga na pesa dim bato mosusu bakoma omona ke na kopesa dim a 100 francs eza mais nokande eza bien eza important fo longola pena 100 francs pesi passer osambela eza dim na nga efongola ba porte efongolaka vraiment ba porte dim efongola ba porte makasi kozela te po bato mosusu bakomaka na ozela salaire mpona tia dim non pesa nyonso to okozwa na liboko bakabeli yo lopo nzambe ake kosimba esu motema mutu wana moko mosusu oyo okabelo ya ebele dim ezala mabe te dim ezala mabe te mais pasteur soni nazongeli osu moke po pesa biso différence entre dim na offrande. Merci. Différence c'est ça monene. Na sepe na question okutu kitoko parce que même ba autres dans la église mingi ba tomba na confusion, il y a dim na offrande. Dim to lobi boye. Revenu na yo nyonso. Olona ki bilanga. Osala ka musala ozwaki. Ba kabela ki yo. Okolongola par rapport ya oyo komelo na maboko 1/10 ya oyo komelo na maboko. Na bilanga bat musu batuna kana 1/10 ya bilanga na osala ndenge nini. Omoni mutu a récolter bilanga na ye. Par exemple na bilanga o to lonaki to lokoti 10 sacs ya nguba. Prenons l'exemple. Na longoli saki moko na pesi na service en Nzambe 1/10 no yango na pesi. Na mutu asala ka salaire si to pesa ki déjà ça sert à rien to zongela. Dim de to lobi ke non eza kolongola to pe ko pesa 1/10 ya revenu o nyonso komela ko na maboko. Na bilanga na musala na bakopo salaka na nyonso ekomela ka na maboko olongoli 1/10. Offrande apôtre Paul alobi nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Offrande des anines. Tant que tu salaka bakop au salikop au zumbongo au tamboli au salbato salité moi compte nous moza quelque part moi nini o reconnaître monene ya Nzambe to reconnaître ngona nini na offrande Seigneur. D'ailleurs que tu na rectifier pe loko moko l'église to yaka kukabela Nzambe te to yaka kubonzela Nzambe Nzambe ndi mutu akabela kabiso sima biso to bonzela yo ya pesa kibiso to yaka kukabela Nzambe te to yaka nde kubonzela Nzambe parce que so lobiko yeko kabela Nzambe nini oyo zana ngo kabela Nzambe nyonso eza yaye donc to yaka kubonzela Nzambe to yaka kabela Nzambe te na point na ko yeko ko pesa éclaircissement parce que bat mingi batombaka na piège to yeko kabela Nzambe te to yeko bonzela Nzambe donc to bonzela Nzambe oyo ya pesa kibiso
différence eza offrande na dîme. Offrande ekipaka te na tekaki na sombaki na zwaki offrande oyo se retrouver na ngona bien non il faut na kia okuta na nzambe na sala nini na offrir oyo iza yanga na zo offrir oyo ko appartenir na nga nde na ke ko offrir pa ya nzambe. En tout cas, c'est une très bonne explication. Dim topé sango une fois pambolami entrée mo ya mbongo esalami mais tango ke na ndako nzambe olobate comme na pesa ki dim moi na pesa offrande des athées donc faut continuer au pesa eza elo mo makasi mais pasteur bino pe l'église beaucoup na ba terme belé oyo ka offrande to sisi mo to bani sous action de grâce ezarani nango. Merci de Vincent. L'église makaboise belé eza babengi offrande et babengi action de grâce eza babengi libéralité et là babengi dîme, c'est écrit dans la Bible. La Bible c'est pour dire que action de grâce basala ngo pour na kotala monene ya makambo nzamba salelelo. Peut-être na belaki na biki na ye na enveloppe na ngai na ekosala nzambe na nga action de grâce. Na pesi pasteur a kotombola en likolo pour na bola nzamba salelinga. Maintenant offrande est différent action de grâce. Dîme est différent action de grâce. Ni ce que ça entre offrande to que na busu na limité. Différence ni ça entre offrande na kapobolobi offrande eza osopesa ki dîme na moyena na wanzambe il faut pesa lisusu na oyo zalango. Maintenant on a pesi susu. Au monde na offrande boro to sisi offrande to na période ya action de grâce. C'est comme si bongo piller mutu poche azonga maboko pamba. Non, to piller ka poche ba te to la kisarba na nzambe commenter ça ba ko pamba ma. Ko pamba meza dîme, offrande, action de grâce après mon offrande du prophète. Oui, nyonso wana e pambola kaka. Mais on a no pesa na différence entre offrande et action de grâce. Offrande et action de grâce. Offrande c'est régulier, c'est-à-dire aux opésa offrande va préparer dès les premiers jours au bandi semaine. Au cause de 100 francs au bombi, boye tant comme dimanche peut-être au kangisi mois 2000, au mois 5000, au mois 10 000, au mois 100 000, au lieu qu'offrir un âme. Maintenant, action de grâce, ce sont des actions, il y a au sentir au senga qui est pas en Zambé. Nana posé loko boye et ça le manavi nanga. Tant que ça le directement faut ça l'action de grâce. Parce que senga qui est pas en Zambé. Et ça le veut mo boye, ngana ko reconnaître on a boye. Alors, tant que c'est le mi, directement il faut l'ongola. Ok, pas pas ensemble quand on est ensemble. On a 5 qui, au kokisi, n'a même eu l'action de grâce nangai. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le proverbe que reconnais-moi avec le prémisse de tout ton revenu. C'est alors que tes greniers seront remplis de mots et des cuves qui se regorgeront d'abondance. Déjà, ceux qui déjà moutou au Sénagi Nzambe. Nzamba pambolio parce que nous sommes joueurs à même taper ça biso. C'est déjà mutu déjà au bani moi na yo musala na yo déjà musala déjà dans le Kenza dal pamboli Nzambe. Tant que salaire na yo reconnaître déjà Nzambe na 1/10 parce qu'il y a bien reconnaître la prémisse il y a ba revenu na nyos. Mais tant au moins déjà tant mutu déjà ça reconnaître déjà action de grâce déjà c'est Nzambe donc on reconnaître déjà aux reconnaissant la musala au Nzamba pesa yo et le ngoli 1/10 na yo pour soutenir œuvre na yo. Pourquoi encore faut bâtir sous action de grâce alors qu'il déjà dit mais ça peut quelque part action de grâce. Ok. Si je ose soumettre pas en Zambie, na musala est différent. Notre problème c'est quoi? C'est un sujet qui est particulier. C'est une action. Oh et salami na likambo moko boyo yo yebi. Je peux me réveiller aujourd'hui que nga vraiment le na muki na pema na nzoto makasi boy. Na bi ndenge na lalaki. Putain na mutu zo sala nga pesi boy. Non, il faut na kende retourner dans Zambie. Et ça action. Oh ya o Nzamba sali liondo zo reconnaître. Et ça est obligatoire. Action de grâce c'est obligatoire. Pourquoi faut ça au monde? Et ça reconnaissance il y a moutouye moko. Mais l'offrande n'a dit mais c'est obligatoire pour mon Christ. Mais action de grâce c'est obligatoire. C'est une reconnaissance personnelle. C'est une reconnaissance personnelle. Là, il y a un papa Ndombolo. Papa Ndombolo une église. Vous avez moi 10 000 francs na yo. To bandi dim au pied. Vous vendez boyo. Offrande au télémi au pied, offrande. Oh, action de grâce au télémi au pied. Et ce qui est offrande du prophète au pied. Oh, construction. Tout ça. Pour nous, tant qu'on y a en église, au bout de ma bonne interprétation, on est ni micro. Merci na parole Vincent Toulouse, mon conseiller na bango nyonso. Pour nangai na longo no linette pour biso tout sambela.
mais esengeli eleki. Exemple mon na pas pasteur awa alobi bakabeli yo exemple kabenga 10 000 francs. Na longo no 1000 francs. Na pesi na nous 10 000 oh lobi wana. Na Yesu so action de grâce. Action za maseli nga bakabeli ngati. Na Yesu na action wana na longoli. Ya kana mbongo wana be opesi nga 10 000 francs. Na sala ka te 10 000 wana ka ya wana ninga la ko sauver na ngo. Bo Yesu na mbongo wana construction mo boui. O faut resomba basaka sima na Yesu kana mbongo wana na longo su moi finalement. Hein? Et si là on a pété et comme yo lo ya ba pasteur. Donc nyoso tuka biso donc oya ya vi na yo. Nyoso tuka biso non. Faut to pesaka ndenge makamango ya bunzambe sengi. Mais il faut pas beaucoup misa biso ba banki. Ba libulu moko boy do tango un esprit na ozo baka ke na ketoka. Na kezwa bazawana baumbu ba ke ko luka. Yo pe pasteur faut ça là. Et pe pasteur faut oluka. Yo pe okoko somba pe machine moko boyo sa sisi moi mabaya biso bandimito pe kozwaka wana futaka biso pona makamango pe kendaka bien bambongo bozwaka kendaka pi to mituna pe nanu bambongo bino bozwaka na basala nzambe ba pasteur to boyite biso bilanga bokoma lokwa ba soldat ndeti ba soldat bazwaka biso bilanga bino pe ba pasteur to bolimbisa ngana ndenga mabete ngape na prière mais elekinde na kima be église musu likolo ngana nu na sala ati offrande ceux qui action de grâce ceux qui offrande il y a $1000 et il y a 1000 na raison est-ce que 1000 wana nga mono na yeko lukata nonu moi $100 ce que $1000 na kozongo wapi donc yango mona l'église belé batu bandi misu ba ko ki ma cause ya ko senga eleki ko senga fezaka na moi pe moi système mo po kende bien merci. Mais Claudia, l'église, monsieur, comment la prière selon les moyens. Au moment où offrande de bandi, bani à $1000, tokiti à 500, tokiti à 300, tokiti à 200. Pour nous, vraiment, est-ce que vous avez convaincu que c'est un réservement biblique et nzambe pena mutu aza orienté la prière selon bon? Oui, papa Vincent. Nandimango pourquoi? Mamba nzambe tokotango doute. Action de grâce, c'est bien. Nous avons besoin de battre obimi, ozongi. Même sous fin du mois. Pour que l'église ne soit pas action de grâce à la fin du mois. Bah, si nous avons enveloppe, oui, nous avons topé ça. Donc, nous avons ça dit, non, action de grâce, nanga. Sauf que nous avons dit, à part 10 mais ça obligé, nous avons ça dit, non. Si nous avons bongo, ok, c'est nous avons ça dit, nous avons la fin du mois. Ah, naza mbongo bakabenga kombe dim nanga na kati mais action de grâce na opesa po natali ke total na ba moliera mutala muki ka boya salelo utakufi mutakoya ko nzambe sko batelinga nazo obligé opesa action de grâce naza penzo obligé ça na ote ke to voir misa ba pasteur au $1000 ils appellent des fonds ils ont concurrence c'est mutu oh azwa $1000 azwa $100,000 pour apesa $1000 apesa nzamba mona ngibelete ngasko soki ba kiti tombo kitalem sota na 2000 francs oh eza makoki na ngana opesa na otsa mamba nzambe tokota ngo duti te po nzamba salaka do bato na o apesa $1000 nzambe seka sele yebeli. Voilà, en tout cas c'est un sujet tellement complexe. Offrande ni des prophètes mais nalingi siko tokota pena na sujet na biso toyela gilelo nazongi pa pasteur Sony pour na ka ya mutu oyoyo amoni na yeke aboni na ko voir misa ba pasteur offrande des prophètes action de grâce dîme abimo na 1/10 na ye a préféré na ye a que nos tiki lango ba orphelin a tiki lango ba vieillard a tiki lango ba handicapé. Asali malamu to asali mabe. Asali malamu to asali mabe. Asali mabe te, asali pe malamu te. OK. Au moins au piège maintenant expliquez-moi mke. Yambona aborder sujet wana na ina pese éclaircissement moko muke rapidement par rapport à sujet moko le cas à action de grâce. To bandaki nango. En fait, en un mot action de grâce c'est ça. Offrande du prophète. En un mot, action de grâce c'est ça. Acte de reconnaissance. Moni, c'est ça acte de reconnaissance. À Vincent Benganga une émission naie. Et aujourd'hui émission Vincent, ça y est na ba prise de contact na batu mususu. Na wala la pongite so na sambel pona Vincent. C'est ça acte de reconnaissance.
action de grâce basala akate na bakisa mwa muke que ceux qui osent même en temps osent vous savez déjà action de grâce c'est pas ensemble les ana basala action de grâce avant assemblée pour na likambu songolo nan kuta zuité mais déjà ça me pèse l'action de grâce c'est une forme de la croyance voilà et pour nous ça l'action de grâce il faut avoir la foi sans la foi ça l'action de grâce donc manque ya foi de côté incrédulité quand tu as pas ça l'action de grâce donc mutazo mi monangai azoboda abosana ke y a un Dieu azawana pesa souffle de vie y a un Dieu azosa ki azwa azozwa offrande ya prophète pour na point wana en tout cas naza en face ya basala nzambo ba Holanda biso naza en face ya bana nzambo ba Holanda biso offrande ya prophète est obligatoire est obligatoire parce que comment ça une église au monde a ce prophète assis sur côté ya babi bon to cha offrande du prophète donc nga côté ya lelo bon offrande du prophète wana ba komi kokoti sango na momanini ba komi kokoti sango suite il y a incrédulité il y a ba fidèle ba linko bonza sous une église té ba linko bonza té prenons l'exemple bozo se retrouver autour il y a 400 membres une église mais offrande de côté $100 na $100 wana fonctionnement église za na kati église makamsu pe boluwaki avant prière faut bo futa moni basala nzam parfois faut bazwa ta transport bazonga esika ba utaka elo esili papa mtu ateyo azonga maboko pamba eza bénédiction te pona bana na nzambe nde ba komi ko insérer ba offrande du prophète mais na logique des choses surtout tangira mukanda ya Malachi parce que tozolo bakaka boye comme si histoire mon na Bible tangira mukanda ya Malachi 3 soko ba nini bande lango pour nganya verset car partout na balobeli kamte banane bande po ba contexte so bazolo bela banane bande kitana senzamba tuni question lobi pona ni bozoko sanga peuple tunye tozoko sona nini ame bozoko sanga na offrande na badim na action de grâce na bozoko sanga nzambe nzambe toko sona nini po batu ba mi comme ça qui bazuma ngambia nzambe ba mabonza nzamba comme sango ya bango bazo mema sous une église té église zo fonctionner sous bien té ce qui par exemple mundimi ayibi kende na okende boy église fonctionnaka pasteur aliaka lataka il faut na sala nini na kende na bonza mon offrande déjà consistant vous imaginez mutoyer na $100 na poche mais azolu ke sika $1 eza abonza $100 azongi na ngwa ozonga na mpenda kute parfois masa ba ozele na coin bakeba meli masanga opesi lokumu epa ya nani muto azo batela ba pesi mbongo wana opesi $1 mais yo ba camarade bo ba mona loyenge parfois okufa na cirrhose de foie na sida oke opanzi $100 pa na bango nani azo lokumu omoni place zuko bo offrande du prophète okum kokota mais ça n'est obligatoire te ce qui église bozo bonza bien moi bien na suka pasteur au transport pasteur a la maille ça sert à rien basé offrande du prophète voilà moi je pense maintenant que c'est le travail à bino basé à nzambe bo ramener batu na compréhension ya roye ba sens ya donner parce que so bo mo utiliser en comme une manière pour ka mo côté église voilà qui pas besoin de bandimité parce que mon imapé si offrande du prophète mais à comprendre non le sens de pourquoi faire ça nanda nzambe donc là quelque part bino pe bodo ça la vie de procédure na ninga mo mabe non on a la raison on le babongo mais ba yango mundimi elo kwa liboso sata kotsakati na muteza ka incrédulité mundimi so ya yote yembongo lelo lobe yote yembongo ba pasteur ana lokoso aux autres c'est mystère de donner bible zoloba la personne okozwa soki opesaka oya pesaka ta kozwa ti mais ce que tant aux autres ça mutu procédure ana ba pasteur comme lokoso ala akoya suzuti mais ce que ezaka nini nazote yo mais nazote soki po pambwama il faut kozwa na peso exemple moko source ya bokonzi ya Samuel ya Saul plutôt na Israël uta azako lukelo ke bungaki eloko bunga mais c'est pour mon eloko wana prophète moko azaka quelque part il faut consulter prophète wana Samuel ye alobina travailler na alobina non yo kana reconnaissance assemble la raté s'il vous plaît na chak sama assemble la raté mais en cadre de reconnaissance abi non bakuta na kana musali ya nzambe maboko pamba te il faut na luka quelque chose dans zango amen pour na kuta na musala nzambe lelo deuxième exemple pour totanga kombo ya Salomo oyo azaki sage koleka batu nyonso avance nzambe apesa sagesse nzambe apesa sagesse na Salomo a prononcé sagesse pour nzambe apesa yango Salomo abonza so bat bayiba yango te nde nzambe abimela après Seigneur amoni ke offrande oyo Salomo apesi c'est consistant et c'est pelisi nzambe abimeli Salomo na ndota tunye demande-moi oyo nyonso lingi donc la première des choses c'est Salomo qui a donné donc il faut donner premièrement avant yozwa
Salomo apesaki neta Salomo apesi nzamba bimele na ndoto abi senganga onyo solingi amoni ke non na mbongo te na mbongo na azana mukonzi na ozana mbongo nyoso na ngome na aza sagité parce que je suis trop petit à travers bato Seigneur pesanga sagesse nzamba lobi lokolo sengi sagesse ngala zo bakso susuri richesse longévité succès donc mutabandi ko pesa nani ça Salomo. Voilà, tozongi na sujet na biso siko pona ndeko abiye mbongo na ye apesa ba orphelin, ba veuve, ba vieillard et non un dixième d'une église. Pas revoir misabino ba pasteur, mais va pesa bato bazanga. Problème ezate na pesi mukanda malachi, batanga na mukanda malachi, batanga pe na mukanda Lévitique. Lévitique elobeli makambo ya bofrande. Ngo sorozana ngo. Lévitique elobeli makambo ya bofrande mingi parce que batu ba se trompaka pe moi mingi pona mambo ya banini ya ba offrande to banana na malachi banana malachi homme de Dieu oro sunganga rapidement même yo mo Vincent sunganga parce que bakolo bote Bible malachi to banina mukanda malachi na malachi 3 to banina 8e verset poto kende. Un homme trompe sur Dieu car vous me trompez et vous dites dans les dîmes et les offrandes. 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte dans ma maison wana nenya zoloba nzambe mutazoloba siko mutumo ayebisa nga bwa lobina nga bi nzamba lobaka il est le père des orphelins le mari des donc là c'est ça père des orphelins et le mari de veuve yaza papa ya orphelin na mari de veuve yaza papa danda kuna ndaku nzamba za papa nanda kuna ya lobinga bana nga baza ba orphelin baza ba veuve donc so lobi to lobi maison mutu suba loba maison eza ndako ezo constitué ba orphelin na ba veuve. OK tuna mutu wana fidèlement tant le big apesa en église apesa na ba veuve apesa na ba orphelin est-ce que fidèlement ko kisakango asala ka yango wana le maliboso parce que zaka pe be échappatoire ba bata melaka oh so pena kaya muto pena azara fidèle nango parce que par là il a encore ajouté que nenge apesaka amona rapé ma pambole zongela na vie. C'est-à-dire, à Santara, depuis, avant pratiquer que chaque fin du mois, après ça, on est dans orphelin, dans la veuve, dans handicap. Apparemment, on sentit que vie nae et comment la prospérité a raté donc pas moli pénéra na vie nae. Ndazu ça mninga. Et ça m'a bêté. Na Bible pe komami. C'est lui qui donne non abi okolia na ba keleli. Okolia na ba zangi. Balobi celui qui donne aux pauvres, aux veuves prêtes à Dieu. Adef sakanzambe. Ceux qui a ça fidèlement, ya m'a bêté. Soit ça la kango fidèlement et ça m'a bêté mais ngana tali soka mukanda mala shindenge lobi apporter dans ma maison pona nini dans ma maison parce que on suppose que ce que ça ne siko to ebi ko tala pasi ya mutu eza ne siko to ebi ko yoka mawa ya mutu eza na église l'église borfele bazebele ba veuf bazebele mais passer na église nyo sauté maman oza papa ozana raison ya koloba ndenge wana l'église nyo sauté pona nini l'église o nyo bazo sala yango te Bible lobi bien que ils ont Dieu pour leur vente ba sala libumu mais bazo soki bazo sala la parole de Dieu avant babi malibana ba tana bo fele ba zana église na ba vefo ba na église na ko personne comme particulier là où moi j'ai pris nazo sala publicité dans sala beaucoup plus publicité à Jésus-Christ na ko exemple moko là où moi j'ai pris tozana département social chaque jour nzamba sala to traiter ka ba ordonnance yela ka biso na église chaque jour nzamba sala to sunga ka bat bayaki transport akozongela mutumsu pa yaki transporter miazangi luko kolia na ndako département social donc prier ce qui est sili département social et rekota ba kawana nyonso to traiter ka prenons l'exemple vous imaginez que na dévoiler ces chromo vous imaginez que bokipe batu mais yo msala nzambo zongi ndako mabo pampa mais okipe batu siko dis-moi. Il y a pasteur bienvenu. Toujours dans le même cadre, il y a l'Ikambetali Dim. Nandeko ya lobi na que bon voilà ngai dim na ngai ezali pour na repesa ba sala nzambe te mais repesa ba orphelin ba veuve mais quelque part peu tout le monde a rappelé net une fois na mona déjà na homme de veillard moko église moko boye mangembo je pense comme église na banda na mona na ole kana moni ba yo tika biloko belé na orphelinat moko boye donc c'est à dire ce total bien destination ya mbongo ya ekota na église eza mingi pona ba orphelin ba veuve donc c'est à dire même mutwana alegine directement alegi direct oya na église alegine ga directement na et pas ba orphelin ça ne veut pas bête. Oui, merci Ndeko Vincent. Naza frappé na mukando uti kotanga Malachi. Otangi ka verset 8.
au sauto aussi verset 10. Il fallait autant verset 9 au 4. Et le bénin, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. La maison du trésor, ce n'est pas orphelinat. La maison du trésor, ce n'est pas l'hôpital. La maison du trésor est emprisonnée. C'est la maison de Dieu. Pour qu'il y ait la nourriture. Pourquoi on dit que pour qu'il y ait la nourriture? Peut-être toi tu as ciblé. Bien sûr, les restes sont évidents. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, ceux qui sont en passe, à qui dans l'église. Pas l'église qui aide. Mutu oya boya ko pesa dim, pour que ko pesa ba orphelin, ba veuve, ba neni, asala kama be. Dim est destiné na batwana te. Oya asala ka wana est dimité, asala libéralité. C'est-à-dire à cause de Nzambe que na pesa ka dim, na pesa ka dimité. Dim c'est pour les sacrificateurs et les lévites. Des bateaux va recevoir la dîme. Bango peut départ na bango de basala ka dîme de dîme, c'est-à-dire soutirer ndoka ke basali continuer ba ko tika na prison, basali boyer, asali dîme de dîme. Alors yende a sacrificateur ko tika ba orphelin mais muto a pesa ko pesa ba orphelin. Yo ko pesa te, yo pesa ka ba orphelin, eza libéralité osunga ka bango eza dîme te. Ceux qui ont un dixième pour que vous puissiez faire le pesa kabango mabe. Au sein de la Bible, au sein de la sentiment na omoko. Dim est destiné à pasteur. Point barre. Ndombolo, dim est destiné à pasteur. Ba orphelin, ba nanouan les ba libéralité. Ah. Mais dim yana eza logo andeti. Yaga misala nzambe te so kabela logo andeti pasteur. Donc tout comme la roca bien pasteur te na ki pesa pe ba orphelin wana. Hein? Donc ba orphelin tant yo pesi déjà mutu. Donc mama nzambe nono yana onde nini. Mama nzambe na bitende bino memela on so ende ya l'église ebele bazara na ba temsa ba tutende ba temsa oh na $1000 na boy non. Hein? Place ya 10 mezana place offrande des ana so bosi cette église mutamtaka chi ai. Que par rapport à Maramoto et Salemara. Mais dès que na kosa na mbongo na ngana moi ki na kocha dimte na kocha na kesu na te na pesi ba orphelin ba bola et ça m'a bêté et ça m'a bêté pour ba on a pe bazalem susu ba handicap bazé pe belé bazalem susu na courage biso tuza na ngote ko luko biso tuza na ngwa moi ba ke luka bongo ezate maintenant on a zui na ngande tindombolo boye o yanga so na pesi orphelin déjà donc prière nangi komi pour nanga prière nanga ici comme pas ensemble donc oh tout au lobaka oh tout au salaka tout so complété pour le lobanzambe ya ko fele beaucoup sont pe bambongo non ndeni na ba raté non ndé mama beaucoup sont pe bambongo li lobanzambe za yo fele beaucoup sont banzo ya bambongo yango prophète Konde moko boye bomona ke mabe te église li loba en tout cas félicitations à obo salaka parce que na monaka l'église aux à l'aise hein so banga te hein. Mais bino mola na mobola mo nga église azo timba mo boy mo fia passe azo timba bika bon senga mo bo koto bo telema koto nga na telema te esala nga moi jar donc moi jar wana na lobara mingi moi jar na sens que botia mutu nyonso à l'aise ido yo welela am ya mutu bokonza likolo bochango wapi mingi boteka biso bokonza likolo mingi boteka bokindo tela bakara te babujala webike na bakongo tona bamboka mo boy bakarawa ba yisiro ukindata o pasteur na utaki France na utaki Allemagne pour que le monde na français on ko sabaninga na ba congolais to solo la bien dim no offrande ya mabete et ça bien mais au botele misaka ba $1000 wana et ça bien té mais dim na nga personne qui pesa pe ata babola mais ça dans la kabila nzambiti dona ki kabila ka nzambi na ndako udon motema mutu ane do na ndako nzambi te boloba motema yani motema mutu temple place nzamba fanditi ya bo pekisaka bato amela masanga te amela cigarette pour temple nzambe ani motema mutu. Merci papa Vessa. Voilà en tout cas émission est tellement intéressant Claudia na nga pesa avec Claudia après sa point de vue nae na ono solobi te OK okima ndeko lupima momoko trop capital pona ye
ndenge ba pasteur bakosaka ye nakoyebise boye évangile eza ofele évangélisation eza mbongo ntango tolobi ke évangélisation eza mbongo na sens nini soki oye na église okotelema te batelemisa lokola na salle moko otelemi banda priere banda eti suka il faut vanda kiti wana nani akosomba yango ekouta na lola te tokosomba yango na mbongo mpo boza 400 personnes 500 personnes mutu ayoka il faut micro ekouta wapi ekouta na mbongo wana ekouta wapi yo mutu okopesa eza teke baexploitaka yo baexploitaka mutu te edd est ce que fidèlement ndenge azolobaki apesaka babola yeyo apesaka fidèlement toboyi te eyeba yango bato nyonso basali baorganisation moko songolo soit disant kosunga babola basungaka babola te bazoexploite babola eza na organisation moko esungaka babola na molimo mpe na nzoto eza église baorganisation nyonso omonaka oyo esungaka babola eza ba commerce na bango bazosala eza bénéfice na bango or église ntango esungaka moto esungaka moto sans intérêt esungi okei yozala convaincu ka une église mais alors que na église peut tozomona moi ba mbinga mais nazala ndeko mo pa benga na nazolinga na sa si jeu na partager ki pena ye ya bisinga ba na ngabi Vincent ngai personnellement na futa mbonga dim nazali pena fidèle l'église na biso pe ça 1/10 mais ba nanga na no monde ba no évoluer na OTV ezali bongo mais tant on a eu décision na bi mbongo na nga oyoyo soki na zui yango olena ke na otika na l'église na opesa na ngo ba bola na opesa ngo ba orphelin na opesa ngo ba veya depuis le moment ça la bongo na koma ko prospérer na vie na nga na zanga asumbongo te ba banzele fungwa manga ba koma positif na sala ngo pe fidèlement ce que muta bongo to yebisa yeni omoni sujet olobi question wana eza sujet to lobela ngo mikolo ezoya par rapport ya ba pasteur oyo bokoti pe molili po bo etufe bana na nzambe eza sujet donc na fungola on déjà to lobela ngo mikolo ezoya na bino ba obokoti molili po bo etufe bana na nzambe nako tuno exemple moko je m'excuse parce que ba question za yo ba réponse za yanga vous imaginez la personne qui croit en Dieu et pasteur on a un vrai pasteur muto aya pesidim na ye honnêtement pasteur en assemblée muto na prospérité je ne crois pas et ça peine ba oba zotanga mana kombo ya pasteur mais ba kom ko etufe bana na nzambe c'est pourquoi dim ba pesela on peut pesela te faut la convaincre alors c'est mieux donc quelque part aussi c'est avantageux pour mutu comme yebi na ye état d'âme ya pasteur te apesa ne ba orphelin pour na ebi ke kuna le rezala ngote mutu attirer draté à profiter ko tirer draté au profiter ko mutu doit prospérer déjà monique vie changer l'église pasteur azaka ka moko l'église musu ba passer ba dara moko et numéro 1 église oui numéro 1 azali dim eza destiné na numéro 1 mais ce que pesinga dim ngana sambeli pona yango na komisi pa pasteur numéro 1 ke mundimu ka pesa ki dim yo kan si prière nga sa ke kene ya nzamba ko sala ce qui pasteur numéro 1 par exemple azana boyo nzamba ko prière yanga ona osambela nzambe na sincérité mais loko zo pesa na kombo ya nzambe ata mtu alakeli mabe ekosimba te tango zo pesa na kombo ya nzambe na pesa non Claudia pour na besoin d'un point de vue Claudia ko debiso pour na débat parce que tout le monde qui est déjà na chité déjà Claudia pour na yo point de vue na na mutu oyo aboyi na ya lobi ngambongo na ngai na opesa na 1/10 église na plutôt na ba orphelin na ba veuve que na opesa na église et puis alobi ke ndenge pe na sala ngo na senti que prospérité zali makambo zo funga na vie na zo mata promotion di voilà promotion asali malamu mutu asali mabe point de vue na point de vue na ngai eza boye bon nga disons naza na bacamarade mosusu basala yango akoza boye nake na nga prison asomile mosusu mapa sucre ake na ye kopesa ute nakinda so te pa pasteur mo alandela nga baprière aloba na nga nasala bongo wana ezala dim te eza dim te ezala lokwa sadaka kwa bamizilma mpe basala yango omono za mizilma mombo na quartier abimika bwa sombeli bana babiloko akabi ba mbongo eza kwa asali sadaka na epo ezongela ye wana ezala na oma bete mais eza vraiment dimte dim ezala ka fo pesa pasteur asambela aloba liloba moko po vino opeke liboso mais muto alobi ke nazo pesa dim nazo mona te mais na pesa na nga ba veuve na ba orphelin nazo mona grâce nikolo na nga eza peka bien ko kabela ba veuve banya efongola makase oketala mutu mo boloko a veuve
na ba homme de veillard wana oketika lem sous sucre na yo ba mama na déjà mikololo msabi nzamba pambola yo mwana okende liboso wumela nzambe pe osani pambola yo mais kopesa pe ndoki oyebi te nake pesa opesi ndoki mo na balabala afrene yo lisusu mais tant opesa na nzambe mosala nzamba le dim na yo asombeli ngo tala msusu sika meli mwana nzamba pambola ye opambwa makaka bapaster ebele na kini baza biscro baaventurier ebele bakoma kota loge ebele vraiment ngani naza na tika te mutu na nga paster nyonso atiela nga liboko nalinga yango lisu te mpo bapaster mosusu omona dim oyosa kwa baeglise mosusu opesa mbongo ekomi tolo na mabanga oui wana ndombolani na raison omo mpe napesaka na église na biso trop mais nazo-recevoir te nazozwa te ndenge nini ezali bakado makambo ekomi ebele na baeglise. Nangana tuna pasteur bienvenue nazongeli yo mbala moko baka eza ebele eza na ndeko moko alobi asambela azani na église tasambelaka azani na place moko takenda kosambela mayebi orphelinat moko boye orphelinat wana eza encadré na pasteur mo mutu akadra orphelinat wana donc pasteur wana aconsacra vie na ye kaka mpona koencadre baorphelin aza pasteur abi mbongo na ye ya dim comme azani na église asambelaka azani na église moko takendaka chaque dimanche to chaque mercredi mais un dixième na yeke na otika wana orphelinat na maboko ya pasteur wana asambeli mpo mbongo wana ezalaka destiné mpona baorphelin asali mabe to asali so malamu. Merci ndeko Vincent. Problème ya dime d'abord il faut bato batia na moto ke na dime tango ozopesa ngo ozopambwama. Signification ya dime ce n'est pas dire que il faut que nous reposons na église oyine kitungo bwaki te esika kenda opesa ofela apesa pasteur te tango opesa ke papa na ye na dime na ngai pasteur wana kosambela pona tina na ye avant na loba ko na répondre nanu ndeko makambo alobi na réagir parce que alobi to koma na église bato $1000 baya bato ya boya offrande nazobisa ba pasteur wana ba bazolanda biso bazaba ya kolaka na mabe offrande ba déterminant mutu te vous a contre le roi comme ba 1500 ils sont maudits et loko ba déterminaka quand nous voulons construire l'église nako telema na ya kopesa biso tol na ya kopesa biso $100 to sombe loko boy et cause na campagne d'évangélisation pour tous campagne de senga biso na terrain ya kofuta biso mongo terrain ni akoluwele biso bakiti c'est ça les histoires au ba déterminer mbongo ya kosenga batu c'est non les offrandes au déterminé oh il y a $1000 offrande aya ça c'est quoi qu'est-ce que nous amenons dans l'église? L'église ce n'est pas une boutique. Mutu tango ya kan église il faut aller en église aye ko se décharger pour ya ko zokimia. Alors tango yo mutu aye peut-être na 500 francs au bandi na 1000 eti o na $10 au soki siko mutu 500 wana ozoki c'est au PCC. Ils a pas passer ya bazo fingisa biso par-ci par-là. Baza maudit, ce sont des pasteurs là, bazo mbenge ba pasteur ya combo. Ils sont venus dans l'œuvre du Seigneur pour s'enrichir. Ils sont venus dans l'œuvre du Seigneur pour s'enrichir. Chers amis téléspectateurs, je pense que to baloli baluki na débat, to zuba éclaircissement et pas ba pasteur mutona mutu. Ayebi conclusion ni na retirer mais sinon pasteur ngena no ndombolona Claudia ba pesa conclusion na bango pe na pesa bino parole poto des annonces ndombolo pona yo conclusion no ezani ni pona ndeko oyo abina yeke ngai na préféré na ngana pesa na ba orphelin ba veuve parce que nazo pambolama ke na pesa l'église yo conclusion no ezani. Merci na ndeko wana pena alobi le bomoko malamu izalo kwa muto ake église na muto ake prier ake musala ba nzamba opambola nani apambola ake musala ba pasteur ebele ba te biso abike bible eloko leki bible ezate pasteur hotel en église eloko leki bible ezate bana nzambe eloko bible ezate te eloko nini omoni eloko leki bible ezate nga atisra nde na yebisa bino yango wana makambo nga la yebisa bino eloko leki bible ezate sibitima ba otosi saka église bo ba bima na libanda bo ba mona na se bible mbongo na bible na se tale bela mbongo ina faire ba $300,000 pasteur atali bible atali bandimi ti bazaki na sima pasteur ba yebika ke pasteur a olokota nini a olokota kaka bible. OK, pasteur vision ezaka na mbongo wana oyebike pasteur atika mbongo atika bible ake alokoti mbongo bandimi mais pasteur biso to yebaki olokota bible mbongo ekosoma ba bible ebele
pona nga ndeko wana oyo apesa ba orphelin papa continue ko pesa bango tango mona makambo efungwamaka na makambo kaka nzambe nyonso tu tosa ezaka makambo ya nzambe essentiel ka oza na sujet makambo ya nzambe mbongo na webi makana ndenga bien pona opesaka pe kuna po kuna mapamboli wana ozozo pa ba orphelin wana ba veuve wana en tout cas eza bien merci na bato nyonso tu oyo ba landi biso en tout cas na sepeli mingi plus 243 99 65 60 884 wana bengi papa ndombolo ya bino na boyi dimité na boyi nité mais orphelin to ba veuve bazape na priorité wana pe ya kozwa moi nini wana pe zosunga église pe zape ka bangoti bongo moto asala te église Claudia pour yo orphelin veuve pasteur na naza priorité na dim. Merci pour la parole papa Vincent. Nga priorité wana na pesi on a pasteur aza na priorité ya olia dim. To boité okoke no pe pa ba veuve ba orphelin to boité so ko sala ngo continuer ko sala. Mais eza dim te. Dim eza ba pesa pasteur alobi loba mo ya malamu e komela yo. Nga pesi priorité e pa ya pasteur. Ndeko oyo sala kango sala na yo bato musu asala rapport asambela na ite ayebi ni makambo komam na bible te bato musu baza bongo nakina nga na sali na nga boya action de grâce badimi ana etali nga te nakina na nga opesa ba kofe apambwa maka na epe mais oyo ayebi bible oyo atangaka bible ayebi ke makomi ekomami boye nzambe kaka oui nzambe kaka moto apambolaka ye eza bandenge bele nzambe azaka nzambe apesaka grâce na faveur epa moto nyonso donc ba continuer ka kopesa mais dim na ye apesa ngo mingi pasteur aliaka na pesi bambote na nga ebele na papa Rombondo-mbe babi mbali ya papa Rombondo-mbe papa na Londres bambote ebele na pesi Micheline Ziti sa grande sœur propre na Belgique bambote ebele Valentin Matondo 4 na Paris vie na nga na pesi yo bambote ebele. Merci beaucoup toi pas passer bienvenue qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à si je n'habite pas lelo pour n'andeko yo alobi qui appelle ça un dixième na orphelin na ba veuve azopambola manaye priorité na eza ba orphelin na ba veuve na etalidine oyebi ça ni a continuer au salango to atika azongela ba pasteur. Merci ndeko Vincent mais ceux qui na lobby qui a continué na kopesa na zo induire en erreur a continuer na kosunga bango mais o eza destiné na banganga nzamba memangwe pa banganga nzamba kosunga ba ofela dans une église mota kenda rassemble dans une église ta oketika ngwa so za na église te isika okekotika même pembeni na ba voisin na wana église ezangi te même azangi koyeba na pasteur te ayeba na pasteur walelo bakomwana bango watala ba mbilinga ma oui baza mbilinga yango moni suka yango moni ke a préféré pesa ni ba non tango azoke kopesa ba orphelin azosunga ba orphelin eza destiné à dimete mais la bible komami ke opesi bango au défi nzambe opesi dimete parce que même Abraham tango akenda opesa dime na orphelin te na babola te amema kyango panganga nzambe dime bani na biso te mais eloko nga na kokoloba na sujet oyo eza sujet moko très important yebele bana nzambe bazoyeba eloko nyonso eza nesike kokokende te il faut toujours bana nzambe bazala souple même na l'église bazokota quand il y a une exagération il faut yeba que place okoti wana eza église nzambe te eza boutique bao baye kosarichir bazali tango zoya na kati église il faut être vigilant. Parce que Bible ce n'est pas tous qui m'appelleront Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Oya sala ka volonté, oya lobami na kati ya Bible nda bengi musali na nzambe. C'est pas si quand on se baba Israël, si quand on se veta kama boko, boya na ba $1000, bino boya na ba $1000. Non, pas ça. Dime na yo eza destiné et pas papa spirituel na yo oza convaincu. Oya bi ke soki na pesi akotombola ngonza makopambola ngai. Même ndeko azolo bakenga na pesa na ba ofilina na pamba maka. Oui. On peut savoir pas aux songa bango et non te les bazo pambulo que passe au pesa bango dim di bénédiction ya dim na bénédiction ba faire différence ni za ponza mais ngam ta pa pesa OK balo bible lo binini tango bozo pesa nzamba ko pambola bino na misala maboko na bino dime c'est ça tango pesa nzamba ko pambola misala wana mais ba faire misala et non seulement ko opambo manambongo okuta mutu mosusu apeta ka dim
mais okuta na mutuka te okuta na lupango te aza locataire mais na vie na ye malade ezalaka te. C'est une bénédiction. Bao bazo souffrir oh tika mutu abeli ake poto ko se soigner mais ya bela ko tia sumbi aspirine na biki na ye. Mais bana wana na ba koko wana balobara mwana kende umela mukili malobana déjà peu. Pas so pesi di me balo pas so sungi bango. Mais umela. Sungi wana yo apporter libéralité na yo pa na bango nde basungi no dim. Dim mutu akopambola na nzela dim. Yango mona quand même ba chele oyo peut-être ba siba comprendre secret ya dim. Zambe tango alobi ke mutu azo pesa dim azo pamba malobi mo Kristo te. Mutu oyo azo pesa. Yambo la sambeli. Mutu ba mi bale belé ba. Apa moi miraye. Pasteur Sony, Pasteur Sony, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sujet de l'émission de Romina Souka émission? Vraiment, sujet moko kitoko faut y attendre. Torozong de la ressource. Parce que ma bombe a mis elle et ils a belé topé si ma comité peut-être. Topé ça ma commis les émissions. Vincent Oche l'équipe la bino on a dengue ya bande passante. Besoin ma commis botanga. Parce que toko sur la carte les gamanzame to solo les gars bongo l'équipe sans appui à ma commis zala. Tu n'as beaucoup plus appui à ma commis zala pobo. Découvrir bino pe bozala pe ba lecteur ya Bible et vous amala mingi nazana moi quelques points à rectifier ou à contribuer na bana nzambe dim offrande action de grâce yango eza visa ya kota la lola te eza pona lipamboli ya se po mto kota na lola c'est la parole de Dieu et ko bongola mutema bat ba kweyaka na confusion te que plus na dona na pesaka mingi na église na okota na lola pona pesaka non même Satan peut apesaka na pesa exemple moko nation moko eza béni na monde loko les États-Unis ezati pona nini bana ministère ya donné ba bi ko pesa na église ba bi ko appuyer makambo ya nzambe e baza béni mutaleki bango na mbongo azati mais yango te muto ekotsa bango lola eza pe nation oyo eza na mabebele na mukili oyo yango te muto ekotsa bango lola donc bana na nzambe bokweyaka na confusion ti que no loko na pesa di mebele na okota lola jamais ya mibale. Les éclaircissements dans les c'est clé par rapport à l'église de Sambela. Parce que ngapé msala nzambe na vaza pe mundimi numéro 1. Na pe mundimi. Église basenga kande msala nzamba lobi soki problème eza. Mais ça te que na même culte. Bo pesa boy. Et là comme ça on a souligné action de grâce. Bakatela ka mutu montate. Ezalaka oyo mutu asepeli e kateli ya mutu na nzambe. Na sepe na bonzela nzambe na nga autant par rapport ndenge conviction sali soki ok l'église pasteur azo biso yo lokolo simba gebele action de grâce pesa ka autant c'est diabolique et puis dim eza loate tant Abraham pesa ki dim loi nini ezalaki et mataki ya mutema bitin de guerre tant abundi ake ko kangola ndeko ne lote sika zalaki ya to bike to pesa mno makomi po tanga pe bo comprendre makambango akutana Melchisedek le roi Salem a payé bitin de guerre, dim. Le vétique n'a l'obéli biso makambe belé pour na mamba offrande na ba dim topé c'est no ba passage public. Mais bien aimé, action de grâce ba apuya ka mututé. Offrande ba tindika pe mututé. Offrande ezalaka oyo sepeli. Na yeko bonzela nzambe. Action de grâce oyo matio na mutema oyo ko bonzela diame nzambe. Mais eloko ezaka échange akate. Enjuluka kate pri na ngwe matakate kitakate saka ka dim etikala kaka dim etikala dim échange kate etikala dim meza loate ya misatu na koyiko silisa boy tote ya bana na nzambe liloba na nzambe tote ya bango ndenge ni bakabela ka nzambe mais to forcer bana na nzambe na kopesa te ndenge bakoma ko forcer bana nzambe pe bazo forcer trop bazo pesa église yango bana opesa la oti sikozo tonga nkaka te mbongo na bapesa ko chaka wapi bana nzambe bazo forcer ko pesa mais en retour ba collaborateur ba pembe na yo bazo souffrir mais bana nzambe forcer bango ba pesaka sikoyo po ba lo bana lévitique ba lobi bien que yebisa Aaron oya kozwa kolia na bana ne ya molimo sikoyo bana no molimo ba souffrir mais o forçaka ba offrande par jour les asoki 4 dimanche tozaka na offrande misato na tozaka na moment na temps nini tozaka na offrande oyo apôtre Paul alobi eza mabete na muto ba teili lo balanzambe à faire part ya babloko na ye na muto a été ye parole de Dieu eza mabete offrande to pesa ka pona fonctionnement ya église to pesa ka te po mvami sa pasteur et na rectifier na loko moko bato belé botamola na confusion muto ba bengi souverain sacrificateur a ko sala musala te azana pona ko kengela milimo ba mpate mais le loso to ko mosala musala pourquoi parce que bozo kipe du sauter
bozo sunga bisote yango zo mona keno obengi pasteur biso mama nazana musala mais problème ezo senga prière mais ceux qui pasteur aza concentré babengi mutu ya temps plein. Excusez, on a pas sa précision parce que va tomber en confusion. Babengi pasteur mutu ya temps plein mais le soir tu commences à misala pourquoi par rapport ya ba idée ya ba net ba papa ndombolo azon vam sa ba pasteur au pasteur azubabi pasteur aveyaka na molimo ya mutu tango azobondela pona yo papa ventre crée na point d'oreille nazobonde no na nzala yo kasi ozala bénité donc pour pasteur abondela ozala bien faut laisser pasteur musane yangwana Moïse aza osala na izini nini entreprise anani Moïse aza osala Moïse aza kobika o ezokota na ngoma tanga bible papa tanga bible zoloba yango bon mema na ndako na ngai pour qui y ait de la nourriture anapona banani ba bénéficier nango basala nzambo ba veiller sur bino esa kumfam sa ba pasteur te mtu mso na pesa na église te yo ka so pesa ka mtu to pesa ka nzambe o pesa ka mtu te voilà donc ils ont éclaircissement on a ko pesa bino mais je condamne moi aussi également ba pasteur bazo senga bo offrande mususu muke offrande non l'église to lobi boy na ko pesa offrande parce qu'il faut na bonzela nzambe soki na yina dim na nga jour wana po dim za ka fin du mois te dim za la ka jour nzamba pambolo oyo pesi dim soki tunga dim za na pesi na che dim na ngai et puis tango zo pesa dim eza ko betela mulolo te action de grâce na vie ya mutu sala maka chaque jour nzamba o sailo bolam action de grâce za na RT mais to sepelaka mimi ko memango na fin du mois par rapport ndenge nzamba tam subiso mwa mobimba to ye ko kumisa nzambe par rapport ya oya saleli mais pona ka o siko ya sujet na biso yebisi nde wana nina a continuer na ye nenga as continuer na kana to aya na église ndeko nabi ko Holanda biso nzamba pambola ndingo sungaka babola mais longola incrédulité dimna yo luka pasteur o monique muteme tuti sami ozokolo bateke nanu kutana pasteur ya malamu te jamais so lobi bongo kosi pambola bana na nzambe sunga ba orphelin ngai na sala ngo chaque jour nzamba sala nzela na tambola kana sala ka effort mutu moko asenga nga merci eza recommandation divine mutu moko asenga nga merci na pesa ta mutu ata 100 francs ta maya mela eza malamu misalo salaka mais kolobate ke opambo ma opesa ka dimo pesa ka dimo to pesa ka offrande na yo opambola osunga ka babola mais eza dimite dim o babengi dim eza destiné na banganga nzambe voilà dim eza destiné na banganga nzambe je pense que débat est fondé même dans niveau bandaku baza la posa contacter bino numéro de téléphone pasteur merci beaucoup c'est pasteur bienvenu Solingio Zwangai na plus 243 89 633 78 70 pasteur Soni tozo pesa ngo kaka toza ba pasteur boyebi biso na vérité en face boyebi biso souvent la vérité en face et ça li peka ka bien na bakisamo yeloko moko bomona biso ka la vérité en face po ba msupe batuna ka boza ba pasteur ya solo j'espère makamtolobi au confirmer que toza ba pasteur so pe makamsu eza benga Vincent to kofungola débat po na yo po comprendre makamanzambe so bongo contacter biso toza plus 243 81 33 50 521 Nzambe apambola bino. Nzamba apambola bino, merci na bande retour aux 8 heures au la question brillante c'est to lobeli mingi to vani mingi na mbetali dim destination dim église to orphelin donc je pense que to zu ba l'éclaircissement pas passer puis par bande musu ba pesi ba point de vue na bango pour nga na pesi merci vraiment bande retour au tali merci na pause et ça au cameraman assuré à Siraki prise de vue puis réalisation émission tout monde ani bon prochainement ba numéro na biso ya Sika merci bye. Katina ebale mpula konoka na konoka bana bagangi ye Oseko Yesu atuni bango Otie konzima na bino wapie Konzima na bino wapie Yesu simbola kiloboko mule yokelaki ye ebongonga mwana na moto nabelela yete nakumisa yete oradi
pinzoli eya yonde munganga yomoka usiba pote yonde munganga yomopangu si pinzoli yonde munganga yomozongisi nesengo baboti nanga bakenda lilita nayoka ndikoyoka yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene naleli oh naleli soki nalingaki yokolo na motema na ngai soki nalingaki yozapa na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o pinzoli sembola loboko sembola nzambe oyo asala adamu loboko esalaka ewa sembola Gingana suginde yawe yawe yakokotani kamonanga na samwe yaga papa lobelanga yakotelanga wapinza melenia wapinza mera bwame wapinza mere zaka yakota yaya sembola yaya sembola loboko yakakokatani kamonanga sembola ya yoloboko yakosimanga ya osengule moninga lobela nzambe makambo na yo moninga lobela papa mabotebele oya yende mosungi yakokamwa yesu yende elikia ya basantu yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene oyo nabelaka butu na moye sembola loboko oza wapi yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene narala tanzala na yibi azali bile ya mwana elesaki mabota yesu masanga elengi na feti ya kana alongolanga pasi na kombo na ye partime ya muna monganga oyo yesu oyo nzambe na bikamwa ye farao amona kimona meso azosala ezomona
bina. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah.